Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, ça va. Notre Dieu nous fait toujours grâce. Voilà. Shalom, shalom, famille Libota. Shalom, Nabino Nyonso. Shalom, shalom, shalom. Lelo touza le 19 juillet. Alors, bon début à week-end. Lobby le 20 juillet. Et anniversaire ya Mama BBC Mpoi TV. Alors, message Nabino déjà bande comme ça parce que bando tindelanga. Souhait et tout, vraiment. Et ça l'a vraiment bien makasi parce que tout ça déjà famille. Voilà. Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner. Famille Libota, beau partager. Merci na bande nyonso. Oyo baza ko komela biso pe baza ko benga vraiment tikete nzambe na biso nzambe nanga apambola bino. Voilà. Bande ko je crois titre na biso bomoni. Photo ya miniature na biso pe bomoni. Naloba toujours que avant na sala analyse na kota na ben analyse na nga na memeli bino nazangisa kosala promotion to kolobe la film o toza kotala na Bellevue télévision te. Tozota la film na biso ya arme de guerre. Oyo film moko oyo e pate lisusu mokili et pate communauté, pourquoi pas to lubango, et pate penza bato ebele ya kota la film oyo to bani yango na premier épisode ti na 14e épisode nanu pe silité et sali que bato to tikali bouchi be. Mama moko atuni nga bi mama BBC ozo na Bellevue azanani nga bi bandeko boyi bisangai parce que mayele sukinga nazo ebate na tia Bellevue place nini. Mama atindeli nga ojo lebi mama BBC tika kotuna Bellevue azanani. Bellevue aza savante. Aza peza savante oyo ka savant mais ya kibo moi si savante. Toke nango bongo. Bandeko je vous dis film au poto zo ba indice c'est qui facilité mais il y avait d'autres personnes au babande ko komelanga. Mais maman BBC indice tout le monde on dirait Maman étoile, c'est comme si Abota qui n'a papa Kofi. Tala kaka ninga bane ko boya Vini avant nana papa Kofi. Elle n'était pas vraiment à l'aise. Bandeko, il faut tobete lango c'était filmé oyo. Ndeko moko komeninga mama. Bino boza ba batu bo lobela mingi Bellevue. Bo bele la isu makasi. Po oyo. Franchement bandeko Nathalie, papa Turbo, azotuna bana basi, atuni Sylvina nani naleki na ye, atuni bango alobi bino boza bien. Parce que ya na bino déjà Vini a mobimate. Wana kuto yeba kiteke non, Vini a mwana na ete. To yeba te, Vini abimi ba moko leki ya papa Turbo. Parce que baza papa moko non. Donc dans minute yo Vini na Turbo baza papa moko niveau. Bandeko bo aimer bo partager appel moko ekotaki voilà. To banda ekoloba. Film na biso je crois na ekosala analyse ya biso nyonso tomoni déjà titre na biso na photo ya miniature. Ya comédien na biso mwana moko parmi bana nyonso ya Poutine Bellevue kandi la patrona mwana na ye moko Siana basalaki d'autres déjà au biso nyonso tomonaki lobi tozalaki kutu na Kidiba
juste d'un coup kaka boye e libala ya mwana e na filme na biso oyo ya arme de guerre Siana aza mwana ya nani Siana aza mwana ya papa Serge baboti na nani na Léa. La fille aussi a incarné un rôle très bien. Elle est aussi pro. Hein? Siana vraiment bandeko. Tout cas, ça a vraiment analyse sur yete. Nazo talaye na ba film ya Belle Vie et puis nazo talaye azo tourner pe mingi na ba grâce Luzolo. Tu sens vraiment que non, moi nazo incarné qui toko makasi. C'est-à-dire que non, lorsque ozaka pe meni ya Belle Vie, c'est-à-dire que non, il faut zaka mutu oyo opesa keloko ya bien. Alors, bah, félicitations à Mwana Bali, c'est-à-dire Belle Vie Kandi à Bali si. Tout le monde qui est artiste, comédienne et belé koutou, bana kaka ya nani, ya famille Libota, artiste et belé au bajou akana Belle Vie. Nathalie vraiment na ba page na bango ya TikTok et ça qui vraiment esengo moko non. Esengo moko dit jamais vie. Alors, ils appellent fierté, ya Poutine de l'écriture et yé moko muto tika penza. Écriture na défaut. Ce que boyo sali mokili na yo parce que là c'est Poutine toko sanate bandeko. Alors lobi ezaki libala ya Siana. Alors bah félicitations na ye vraiment asali pa moko ya bien vu qu'elle est encore trop jeune azupe libala na ye trop jeune na réalité ya monde na bango yo vraiment elle est vraiment à féliciter. Voilà. Fait maintenant aux ongles la lisusu nanu analyse parce que dans ça la analyse ya mariage coutumier ya Siana oyo azape moko to mona kana Belle Vie télévision c'est-à-dire baza bana ya Belle Vie Poutine. Au sentir que non Poutine azaki honoré na mariage yango na mariage coutumier ya mwana Nathalie ba Maria Nathalie ba nani vraiment bazaki ne sengo presque bana nyonso et Poutine azana bana ebele hein. Donc donc eza pasika to eba ke no bana ba potani bana mwana moko atiki Poutine ke de koloba loba. Vraiment non hein. Okelela na bana ya ko encadrer eza problème hein. Eza vraiment problème hein. To mona penza Poutine soki to lobi to compter Poutine oki ozatana ba 10 bana bana penza ba o penza Poutine azo former o tala penza bana so ipe bazo tourner au sentir que non awa baza devant mutu o mutu esalaka. So que pe na ba page na bango ya ba TikTok tu verras que non bana baza poser et non pas bana mususu zo mona boy ba mbwakela koto produit le binga yo bobi mana ba musicien mabe ba soit disant ba chef ten. Donc tu vois que nos différences c'est ça makasi. Il faut tout l'obélango parce que toza bato total aka. Bana ya Belle Vie vraiment au sentir que non bana bazana ba éducation. Daeli kutuna mona ki daeli te bande ko na ebite so bino bo mona ki daeli je ne pense pas que no daeli akoki ozanga bena ba vidéo nyonso onga na zui na moni nanga daeli te je sais pas mais soki bo moni daeli bo komelanga ka na commentaire parce que ba na nyonso ba na Poutine bana na soki bazo travailler bazana bazo tourner ota penza bana baza poser on dirait non te graye moko alobaka alobaka non soki lorsque asalaka film ya ezaki ni l'état nini Tarniol et le mot bongo yenga zaki principal mwana na loba bandeko lorsque Belle Vie azo coachinga azo latisanga penza poso ya penza ya principal na film wana lorsque na bandai ko tourner film na bandai ko mi mona te na bandai ko mona Belle Vie na kati nanga bandeko ba témoignage abo eza bien na okikutu na chair de poule non écoute na chair de poule parce que bino ba mususu boko ya nga bandeko bo supporter nga please bo supporter nga parce que eza biloko tozo mona bo imaginer moi na zoloba bo taka moi na tegra wana azoloba eza tegra tegra le grâce qui tegra bo moi na zoloba que non lorsque Belle Vie maman Belle Vie bango pe ba respect belene ba pesa maman bango bien lorsque azo coachinga pour na filmer les Tarniol, je crois. Azaki principal. Abi na scène na banda komi mona te. Na banda mona Belle Vie na katinanga. Donc tout ce que j'ai joué là, na mi mona kité na mona kinde Belle Vie na banda ko jouer. Tala niveau, il y a témoignage. Bino mususu ka makelele la mama bozo sapato mabe. Nous on a plus besoin ya musala.
omoni ko kele la pe ba neza problème na minute asa komi kaka elema to kende nango to zonga boy bandeko Poutine aza plus na bana 10 et puis na koti na page ya Maria songi munene azu photo ya Belleville ya mami ki wana lobi notre maman. Donc ça me fait du plaisir et ça nga kitoko moko ya kotala bana na façon bazo sepela na Belleville façon ba pesi Belleville bolingo. Donc c'est-à-dire que non biso bato tolanda ka bandeko tolanda ka bango biso bato toza libanda mboka toyebi réalité te bango ndenge baza kuna po bapesa Belleville bolingo wana po baza na Belleville ba trace Belleville ke azala mama na bango na monde art. C'est-à-dire que non banana baza souple en esprit à comprendre que non awa to ko évoluer baza bana ba matalana ya pamba te baza bana ba matalana ya pamba te. Donc c'est-à-dire que non bana bazo zo coaching na niveau nyonso niveau hey la grande famille film total à qui lobby 14e épisode na ozongela isusu libala ya mwana tozana esengo to balisa si ana okota libala akobota akosimba bana na ye kitoko ekozesu paka esengo esusu ya famille libota ezape esusu esengo ya Belleville parce que aozwa koko kala te bamaloba na bino nyonso boyaka nango sans effet ni les sans effet parce que bino bozana eloko oyo boki kwa kokondima Belleville te tozonga nano na filme oyo totalaki lobi 14e épisode bandeko Mama makambo, c'est-à-dire que likolo a lopango. Bandeko bozomona ba makambo ngo tango na lobaka keno. To biso ba misuso tozo kufa ba makamba, tozo kufa ba bitumba moko oyo ba boti, ba mikotela, ba koko ba kota, ba makambo ebele basala. Parce que bomoni lorsque étoile kene ko yebisa, mama na ye akoloba keno, mama makambo tala boy, tala mama na nga tala boy. Si elle était une maman, une bonne mère, ce que c'est maman ya bien atali matériel te alinga ki ata okende koloba zeme il faut longwa comme ça batela peut-être libala na yo bon na ebite mutu apesa idée na ye na place wana parce que façon Poutine alinga to réfléchir na ebite so alinga biso nyonso to koma na niveau na ye na ebite na kaya mama étoile na mama makambu. Maman makambu lorsque moi na ye ko c'est parce que étoile a expliqué ki nyonso. Vous savez quoi na sepeli na Belleville Belleville nzamba pambola ye bomoni tableau oyo ya étoile lorsque azo pesa azo expliquer et pas ya Tirbo ndenge babima na papa bokilo na ye Belleville a pesi penza papa Kofi respect belé elle pouvait aussi que ça ndeni elle pouvait aussi que non azupe eloko wana nani tableau wana nani mama étoile nani na papa Kofi balinga pe basala ngo ezala ngo na problème te. Mais vie, papa Kofi, vous voyez que non, dans 2 mois, ça 70 ans. Dans l'année qui émission, dans 69. Donc, quand on a année où ça 70 ans. Belleville est là, donc, à comment qui, na niveau à réfléchir à l'obi, au leto sala, tableau oyoya, papa Kofi, na étoile, peut-être que non, na chambre boye, et la propreté. Nous sommes aussi les Bantous. Vous comprenez, bandeko, à Pesikaka. Histoire et pas nani et pas maman étoile asa nini a expliqué ango kaka batu ba zwa maele donc batu ba comprendre à partir de explication so des na batu mususu ba ko kende nango kaka ba ke ba lakisi mais pour na respect il y a Belleville télévision pour na respect il y a bato batala kaye abeti kaka li solo na ebite so bino bo remarka kiango nga na remarka kiango na vandi na bi Belleville na place au maman makambo sala ki aboyi et toi là loba vérité à garder vérité wana bandeko mabe eza kaka mabe eza parce que bazaki batu moko boki tirbo kutu tellement film ango nazo yeba te tableau nyonso ezwa kinga mutu lobi donc tableau tout ezwa kinga mutu lobi Tirbo ça pour autant koyeba keno vini azaleki na ye azo gangela étoile eloko aboyeba tretaka soki oyebisaka nga papa na ye lokola yeba kezaki papa na ye te bandeko il fallait pe kaka loba te
parce que ye nzambe na ngai bomona ba makambo mususu yango diable atikali ka diable aza réserve soki pe na étoile pa la ki sera peut-être turbo tangu nani vinya za ki mwana muke ba ye pe ba traiter mais ce ko yo problème eza nini eza eloko wana ya koloba keno aboti na papa bokilo na ye o babenga ka balobaka libabe na Swahili babenga ngo soki mikoshi libabe oki obota na papa na obokilo mwana na kobima normal bon bana mususu babimaka normal mais mwana kobima normal mais akoza toujours na ba effet moko boye ya bien te bon mwana ki filme au total ki ezaki nini belle vie pe ba titre leke belé oyo nani la fille si c'est qui Alex na azaki lipasa na nani na Naomi bomona ki eloko wana ndenge ezalaki basekele ola Alex azaki nango nyonso ezaki nini lisumu o mama to pasalaki c'est-à-dire que non nzela nyonso ya lisumu bande kokozo eloko 100% te mais soki tobi tokende pe pa étoile amitikaki ka ndenge expliquaki wana na ndenge amikutaki déjà sasalaki effet ya papa boki c'est tout autre ata soki masasi yango ebandaki kobeta étoile ça otindika yake kuna belle vie oyo kobomisa biso ta kuna tobandi okende na baide ta kuna tobandi okende na baide mwana yango atake non pardon fala ta kufa akobota akufi mwana yango eza kaka pasi bandeko tout ça c'est ça nini manque ya dialogue na papa kofi pe nzambe na nga ndenge savandi na kiti wana papa na sasi asali makambu bandeko na kati ya filme oyo manque ya dialogue ezalaki eza na kati ya batu dialogue ezangi na kati ya ba couple eza na makambo mususu kolinga te o garder yango lorsque eza na nune bandeli loba yango bo trouver solution eza pe conseil awa eza conseil ya koloba keno moment problème situation moko ekweli bino kotala na otali na capacité ya situation lobi ke non obandi ko se poser ba question ya koloba soki na lobi ko indela ngata musu libale ko kufa sko tango bombi yo kanisi ke non tango ko bomba secret wana ekotika la seko na seko ekotika la seko na seko te pona nga na moni ke non na oyo na leçon o nga na tirer ya côté peut-être ya mama étoile likambwe soki ezana na se ezana no ebandeli boloba bo trouver solution avant maberia peut-être balinge pe ba trouver solution oyo nyonso ezani ni manque ya dialogue kobomba secret ba secret mususu ya kabaka ta lokola oyo okomi ko vivre kaka na bakanda et toi la yeba ki déjà que non mwana na zala kabongo turbo ayebité si qu'on a évité belle vie asisinga maele franchement belle vie aussi lisinga maele na ndambo maele ngo nga nazalaka nango na omona ngo ndire eza esute lobi na tuna ki bandeko belle vie azwa ki tanini yango azaki wapi pona kozwa inspiration mutindo oyo ko troubler biso mutu biso to okanisa ke non na ba tableau ndenge totali to comité na 14e épisode peut-être ba solution bandi ko sikoyo ko bima peut-être ba to ko trouver ba solution koto nzoka makamususu ezobota makoto yo ko finde papa ya Vini koto pe rock papa na ye papa Serge donc ozotala potanage na potanage potanage na potanage siko na tuni ya bandeko boko melanga famille bota boko melanga na commentaire rock na Davina est-ce que bazana lien to tuna nan bazana lien ba okipe ko bala na den bon to tuna na kaka bot ko melanga na ba commentaire rock na Davina bazana lien moi je ne pense pas que no bazana lien parce que rock aza mwana ya papa Serge
Davina aza mwana ya papa Serge, donc mon papa mobokoli. Bon, lobaka keno le fait wana. Mais so tobi keno ya koloba keno baboti babalani I don't know. Na boy nanga kolobe bele parce que Belvia sisinga mayele. Belvia sisinga mayele. Belvia sisinga mayele. Belvia sisinga mayele. Belvia sisinga mayele o. Yo! Siko mama makambu jour wana mama makambu aza ndoki. Bande webi nini? Mama makambu aza ndoki. Tokomaki na koyokele neti mawa. Nzoka kaba kata ya likambu. Mama makambu aza ndoki. Vous savez quoi? Lorsque Vini amemani akumbani na baleki ne mibale ba keku ne pa mama makambu. Ba bengisi mama na bango. Mama étoile aya. Ba décision nyonso Vini azwaki wana. Ndenge ba trouble bimaki wana tala pe mama makambo azotelema pe azotia munoko makasi azoba aloba nasala ye nini aloba bandeko mais siko tala lobi ndenge akomi kobeta beta misu atie longi na se nzambe nanga bakoko oyo ba mama oyo tala pe susu nani kuna mama Marie-Hélène eyindeli déjà mwana na ekuna Naomi bachaki Belleville mal à l'aise sikoyo nani ope auti poto bandeko est-ce que bino mutu epete bino lokolanga na film oyo totala kina lobi na 14e épisode mitu epete bino lokola yanga yo mama bosalaka ndenge nini po boyina Belleville bosalaka ndenge nini bandeko tozala vrai tolokola nanu sentiment donc totalela kaka nanu musala oyo Belleville azopesa biso bandeko y a pas de natie mai na munoko te Mama makambo boyebi keno nga na bandaki na koyokela mama makambo mawa moko na bandaki koyokela mama wana nabi mama makambo ajuaka pe pa mama loketo siko awa ye ko jouer pa mama na famille libota to onyokole boendeni bota niveau pour la côté na kendaki na moni keno na famille libota to onyokola mama makambo nzoka mama makambo ayebi makambo sa bomba ki kombo elandi ye likolo bomengo ya ndako batu bateka génération likolo bomengo batu bateka génération siko awa toyebi te parce que Tirbo déjà zaki asa ABC étoile que ninge zana bonga maka déjà sikoyo étoile pe na ngambu na ye a expliquer mama top situation nyonso mama top avandi kimia azangi eloko koloba et voilà maintenant nani mama étoile alobi soki Vini alimbisi ete mutu moko akokufa mais pona nga Vini il faut alimbisa mama na ye parce que tovanda kaka kimia totala kuna makambo kuna ezokende parce que avec Belleville oyo koya ko raisonner boyelo bisusu edelo toye kotala lisusu soki 15e épisode eyindeli biso peut-être aussi la lelo ndenge nga na moneli makambo je crois aussi la lelo parce que papa Kofi tango soki akobeta miso papa bato yeso na moni on dirait aussi la lelo 15e épisode parce que déjà ba secret bimi potanage na potanage guerre peso yo kaka guerre il y a 100 ans voilà bandeko wana ezaki juste commentaire ya film na biso toko zangisa te photo belele lobi mama moko mama bébé c'est bo belele la kapenza bo gangaka misala Belleville azo saleleki alors c'était juste pour na osa un peu promotion ba non batali film était boyebi ke non abonné mususu comme nani famille libota moko atala ki 14e épisode était azaki busy na musala
Si quoi émission nga na sa ki lobi na atali yango parce que ça qui juste 20 minutes atali yango. Siko à partir de quand ndenge nga na tala ki benga ma BBC. Non natalité parce que nazali na musala na otala yango sikoyo mais façon oyo expliquer na koki film na ebité so yesu ke la ngande ni ta on ki otala. C'est-à-dire que non ceux qui na otali film été bandeko na peso déjà pour ça que ne kotala. Parce que to ya ko bavarder a biloko ezanga tina te. To ya ko bavarder makambu oyo façon Bellevie azo dévoiler ba secret, a dévoiler ba makambu oyo elekaka na sa moyoyo. Na ba situation à bongo, qu'est-ce qu'il faut faire? Na ba situation à bongo dialogue, ndeko moko alobi dialogue, eloko eleki dialogue ezate. Eloko eleki dialogue ezate. Papa Serge nyokoli Davina na nani na Daeli bazonga kaka papa na bango ndire peto tango abalaki Leya ya botate asundola zemite tala le karma sikoyo Leya kutu alongoli kutu na gourmet alongoli soki bracelet soki gourmet ekomela ki kilo makambo eleka mais Bellevie bande ko bo supporter nga mama Leya longoli na gourmet ekomela kilo na maboko alobi tangu sikoyo roka na zoba mama yobo abiko koti sanga kutu na buzoba na bino sikoyo eloko kaka nga na sepeli papa Serge anyokola ki Leya bano babimi na libumu noti bano bango nyonso babimi na libumu na yo etamboli na yo sikoyo tala sikoyo mama nanga ye o potopoto ndenge nini oyo oyo potopoto ndenge nini pardon bati la grande famille soki na notalité nga déjà na tongo awa lisusu na bandeli yango lisusu lobi kutu natalaki yango lisusu 3 fois filme wana lisusu na uti ko bandela yango lisusu nde na bina sala nga analyse ya mariage ya Siana na ndenge na mi côté lisusu na film on na comprendre te de toutes les façons ba félicitations na Siana aza mwana na biso ya famille Libota mwana ya Poutine de l'écriture Poutine a balisi Poutine a balisi sous ba félicitations na Siana jeune kele akangi déjà ya ye mon panzi na déjà kangi alors c'est une bonne chose ba félicitations na Siana alors chance oyo zui ekité la bana nyonso ya Bellevie et puis bana ngo nyonso bakozwa parce que ba omona na déjà que non bana Bellevie baza bana moko pardon mbati. La grande famille beau aimer beau partager to soutenir Bellevie na kotala ba filmer na ye tozana eloko to sala tene tingana benga Bellevie ezo $30 aosa na $30 ni si pas peut-être ngai na ye na sena nga musala na nga na sena nga ba promotion ba filmer na ye na otala ba filmer na ye na omatisa na nga ba vie parce que eza na mutu mususu abenga nga ma BBC nga na tala na nga ba théâtre te naza abonné no ya kala mais façon sala ka ba analyse ba promotion ba film à Bellevie na koma kotala na nga film à Bellevie non bon c'est-à-dire que non on ajoute aussi un plus na ba promotion to sala il y a d'autres personnes ba okansondre za makele les l'été nga nazo ba appel au moins na mususu alobi ma BBC naza na nga chinoise na suka na nga na ki chinoise ba film ya ba théâtre ba nini natala kana ngalite mais loko naza abonné na yo za famille oza pe famille Libota mais à partir ya ba promotion façon expliquer ka ba film au sala ba briefing ba film à Bellevie ba analyse sur ba film à Bellevie non lorsque na kina okota na tikala c'est-à-dire que non tozo sala pe musala ya bien. Alors pourquoi pas lorsque yo monique non ma bébé ça lobeli film oyo Nathalie film ma bébé ça peut si peu conseil sur film wana tokende to partager c'est la moindre des choses ça vous coûte rien soutien zakake ya bo aimer bo partager bo c'est tout ezate que non ba okata bino mo na ba compte na bino non même pas quand ndenge nga nazo soutenir na nga Bellevie akoloba ke non nga za na nga neloko na opesa Bellevie te makambu Bellevie azo sala ezo sepelisa nga makambu Bellevie azo sala ezo lekela nga naza famille Libota j'ai une chaîne YouTube pourquoi pas pena sala ka ba promotion ya koloba ke non eza soutien na nga pa Bellevie na mimi
eza soutien na nga na memi pas belle vie ya ko sala ta ba promotion ba film ne malgré que non to sala ba analyse da biso to kendaka boy to zonga rabu film je crois depuis to bandi premier épisode na tika nga ko sala lango analyse te soki na sala ba émission la biso kuna ba polémique ba émission na biso ya makambo ebele ya ko lukaka ba matière na lobaka bandeko to komi na 8e épisode bokende kotala film au moyen na lobelango ezate parce que niveau belge memi biso indice nan to ozo indicité. Alors je crois qu'à lobby na le londe na lobby non. Pourquoi pas? Na likabu munene boy belge a salé libiso. Bref, c'est au moins ça. Zo partager, yo tali film bien, bota un peu commentaire à maman na biso pa lobby eza bien maman BBC à partager les. Et ça ndeko moko vraiment nzamba pambola yo. Nzambe vraiment pambola na kotanga kombote. Abi maman BBC za la maman moko boya bengi nga lobi ke non. Non landa maman moko boya maman BBC. Azo sala ba analyse azo lobe la belle vie vraiment non. Mais si qu'on a s'abonner te na yeba te. Aza famille libota te to mi yebe la ka déjà awa. Bo imaginer. Ndeko wala ndabi la la pongi s'abonner na yo la pongi wana famille libota. Bo mona. Ba bengi nga ba yesinga bonga bio mon Dieu. Alors ceux qui vous allons na ba doute. Ngai bo comprendre ngai façon na sa ba analyse nanga. Nga na za mutu moko ya ba sentiment te na pakola mutu mafuta te. Nga soki mutu asali eloko a bien na loba eloko a bien wana. Soki osali mutu eloko a mabe eke na lingi yo na koya ko lobelango awa te peut-être na privé. Parce que mutu ba lingaka ba loba mabe na ete na miso abatu. Luka est na privé. Bon, on a battu ba opotana sur les réseaux sociaux. Soit disant bazaki ba camarade. Mais moi situation à mouké. Compatir na muninga, même bala moko pelise di muninga ngo nini life. Mais bozalaki ba camarade. Pourquoi pas ko luka mutu na privé? C'est-à-dire que non, ce sont des intérêts. Otali que non, et quoi lié boy, ngana pelisalanga na olia mbongo. Non, what is that bolingo te? Amour vrai exact. Alors chez Belleville na bande ko na mona ka keno na Westaka donc na perdra ka temps na ngai te ya ko vanda na chaîne na Belleville na perdra ka te quand na lobango awawa mobali na nga pe akoma ko tala Belleville télévision soki akutinga na sina vandi un moko na sina le minini et quotité film na Belleville télévision et quotité parce que c'est binga soki na zangi eloko ko tala tamusu na sali ba prédication na tali ba prédication na nga après ba di prédication na nga parce que bandeko moi 30 minutes ka ya prédication ça la rappelle bien. Nazongela kananga ba film na yebisa kabino na ba making of au moins nazo seka na ngai na oseka akutu na ose la making of ya oyo to tala ya arme de guerre oyo ya tiktu ya tableau ya nani ya Naomi Tige na ya vini bon comprendre makambango alors c'est au moins ça. Donc, nasima ba promotion, nasima ba analyse nangai. Il y a d'autres personnes qui ne s'abonner na Belleville télévision. Il y a d'autres personnes qui ba amoureux à côté la ba film ba série ya Belleville. Bon comprendre. Ba tout mususu bazo douter maman BBC. Pour s'abonner à bengi na numutu. Na moni maman on a pensa azo solo la bien boende nini. Est-ce que oh maman. La pongi ya ba bébé s'abonner. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Alors, ce tour le bateau Zongela, félicitations sous son artiste Nabiso Siara, Siana plutôt. Siana, tozo azape na film où il y a armes de guerre. Azamwana ya Léa, il y a Tegre, bazabana ya Léa. Papa na bango, papa Serge. Ba onyoko la paix Davina na Daili, banoyo. Alors, félicitations, si on n'a pas joué, très bien, félicitations. On a écouté CPD parce qu'elle est encore trop jeune. Abala nae déjà. Abala nae vraiment, Abala, a kende abota, so mobile pas koloba, a continuer, a zappé na talent nae. On a écouté lesquels il a joué, quand on a déjà na mobile nae et tout fiancé. Voilà. C'est-à-dire que non, mobile a soutenir rien. C'est au moins ça, bandeko, beau aimer, beau partager. Lobby est déjà le 20 juillet, et anniversaire à maman BBC, et ça a bien, message nabino, déjà na sina zuba vidéo bandeko mususu, ndeko moko mobile ya tindela gingai, déjà à partir des États-Unis, vraiment déco, que mon Dieu te bénisse.
C'est ça, bande to komi famille. Naloba toujours numéro na biso ezawana. Tu as besoin ko benga maman BBC obengi. Ozana besoin pesa maman BBC. Situation moko ezo le kaboye, soki yo ozu yango osolo lango kitoko opesi ka matière na ndenge ya bien parce que un an maman BBC fingate. Ngana yaka na ngana recadrage lobi ta maman na biso lobi. S'abonner ya kaneka ko recadrer batu afingate. Voilà, je vous aime. Na bande konyonso oyo pe baza bazo benga bango po batu na bango ndeni maman BBC na za famille libota. Oh boy. Ba pe ça peut témoignage à bien que mon Dieu vous bénisse. C'est au moins ça, c'est ce qu'on a plus besoin. Biso nous tozo soutenir nani, tozo soutenir belle vie, vie ya musala azo sala. Vie musala belle vie azo sala parce que ceux qui musala belle vie ça qui bien té na ko waste time na ngaité. Na ko perdre temps na ngaité. Belle vie azo lekela et puis moi aussi j'apprends du jour au jour na ba film à belle vie, J'apprends. Netia na minute, je suis une femme mariée. Donc, t'as ce problème, mbeba na garde en sécurité. Na ebi que non, ekoki ko pelisa moto, mais il faut que le babo trouve solution bien avant. Papa Serge Asundo la zem. Asundo, papa Serge dans le degré à niveau ya situation na ye. Ya Asundo dande ya ko Sundo la. Ba elie moi na sa koli moi na pas yeba ki ne papa Serge te ayebi ne papa mususu na Lubumbashi. Tokutani prochainement bandeko. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.